qui m'a dit FDC au monde. Oui, ça va. Voilà, bah aujourd'hui, il va se dire qu'on a une stabilité. C'est bon. Malembe. Pas haut, les mis à mon âme. Faut bouger, t'es non mon pauvre. Ça doit payer, c'est bon. Boya. Coco Zakula, Western West, Coco Zakula. Comme bien ça, alors, comme bien ça. Malembe. Maman. Comment bazo bengo mokonza couloir lelo oye pour na meeting koza lelo message ni oko pesa déjà avant meeting. Bon, dans la CPLI parce que ba congolais ba l'actif na geno ba sana posa changement. La CPLI mingi ya solo na eloko salama ina mwana mboka Jean-Pierre Bemba ba quitter na CPI. En tout cas to CPLI makasi et pesi biso sur makasi parce que ba arrestation ezaki net. Ba etake ba congolais Mabolongo na biso zaki na sepo na mwana mboka Jean-Pierre Bemba. Tozela yo. Na événement lelo, eza pour na changement. Na radio zomona ba congolais ba kelami, baza na posa changement moko sincère. Changement oyo ekomema visibilité, toza na posa lumière na RDC. Et puis nous boza na ngambo nini oza ko évoluer la partie. Bon, ngala za sima ya
héros vivant Franck Diongo ye aza moto oke non alingi changement azala na conscience na ye donc naza nsima ya Franck Diongo oyo alingi changement parce que mboka eza riche boni population nzala toboyi eloko wana tolingi changement na mboka fo bana mboka basepela balia avant meeting. Merci beaucoup madame. Message au Nazana Ango, biso tozana combat, biso batu ya MLP, malgré président Zana Boulok, mais biso tozaka kaya ko combattre. Donc tozaka koba, tokozonga simate et puis meeting oyo. Naza sûr que biso toza réussir yango 100% na makambo nyos. Et bité soko zana question mususu. Message ni novo maya motu ya boye nango ba imboka bakoyoka lelo. Non, message on a yango, batu babanga te, baya parce que oyo zamboka na biso. Donc il faut to sala masse, donc batu bamona ete, tozana batu oyo batanga, tozana batu oyo baza ba kolomboka oyo. Totondi obotondi. Merci madame. Ndeko Dodo. Au moment où une démonstration de force, il y a lobby déjà, et qui victoire, il y a Jean-Pierre Bemba. Il y a Lelo, et il y a meeting, il y a Lelo, une démonstration de force. Pour la démonstration de force, que l'État Moïni a zali sous na esikate. Lobby est qui victoire à Jean-Pierre Bemba. Lelo est victoire à Mokolo ya Lelo. Pour la kisake, et Sengalike akende. Et Sengalike akende. Donc, et Sengali akende pour le kumu ya MLP, et Sengali akende pour le kumu ya Franck Diongo, et Sengali akende. Et la démonstration de force. Au moins une démonstration de force, ils ont la kisake, ne kokabila, wakende, la kinene. Nebsaki bango tolobi lelo ezalinde mokolo oyo bana tsango balobi ke no baza capable et tant que coordonnateur exécutif à tsango ya compte ensemble honorable Franck Diongo Pamboli alobi mabele oyo eza mabele ya Katumbi Moïse Katumbi Chapwe. Honorable Franck Diongo gouverneur. Tsango et Kangami. Babi oya sima est allié. Franck Diongo ka Moïse Katumbi bakangi mabele. Ngaboko coordinateur na lobiango. Tolo ali awala ta Tsango mokolo mabele mame. La sengi merci mi na bana MLP.
na ndenge boye bele surtout bana tsango ba soutenir mabele babilo tsango ekangami tsango comme ya Franck Diongo na Moïse Katumbi génération Franck Diongo génération Franck Diongo likolo et quoi moto quoi bende Moïse Katumbi, Wezali, base, il y a moi Namboka Franck Diongo. Franck Diongo a été candidat gouverneur à la ville à Kinshasa. Donc, Gilles Kwei, Changwe Kwei, pour la Katumbi, qui est gouverneur à Kinshasa, on a passé pour les Babakonions. Donc, il y a rapport de force, il y a résistance démocratique, et il y a démarche pour le salut, il y a peuple. Message nini okopesa na ba diaspora bazolanda aussi ko na internet par rapport ya mkola lelo message nini okopesa na ba diaspora bazolanda na internet sikoyo bana ya diaspora oyo ezali démonstration à force voilà kotalisa ete Kabila toki kobengana ye na makolo oyo ezali force ya Franck Diongo atie yango na bitumba ya Katumbi oyo eza masekite diaspora. Mobilisez-vous, victoire est là certaine. Vous avez assuré sécurité ça quand même par rapport au journal Lelo. Sécurité à rassurer, la police nationale, MONUSCO, MLP, ensemble, dans l'élément de la sécurité.
excuse, nous sommes à combien? Héros vivant. Prisonnier personnel, il y a M. Kabila. Nena Kozua Maloba. Pona Kosuete d'abord. Boye Ibola Mouna, Mabele ya Tchangu. Obeta Waboko Makasi Pona Bilonoko. Vice-président Pierre Lou Naba Konzinyoso ya bureau politique Natondi Binobo Tondi Ndenge bo répondre Na Mbele ya président ya République ya lobby Moïse Katumbi Chapwe. Tokozela Maloba ya mokonzi ya mboka ya lobi. Kasi na kombo ya Frank Diongo. Nalingi na présenter bino moto oyo Moïse Katumbi azali nani
po ntango bokoyoka maloba na ye boyeba sansi ya komba na ye. Eza boye te, eza boye te. Pona coordonnateur régional ya azali élite ya bana ya Congo. Eza boye te. Azali pe motema ya Congo. Soki oteli bitumba na ye malamu. Président Katumbi azali lokola Papa Etienne Tshisekedi molimo na ye pe manakimia. Nakotalisa ngo na bokebi ndenge nini azali lokola Papa Tshisekedi. Soki otali Papa Tshisekedi asalaki mwa ngonga na Mobutu na nsima na yango tango makila ya demokrasia matie na motema alongwaki na ngambo ya Mobutu pe akombataki. Eza boye te, aresistaki. Yango boyokaki histoire ya 13 parlementaire moko atikali na bomoi na kombo ya Frank Diongo ezali Papa Kyungu Akumwanza ici présent. Pona yango Président Katumbi pe. Merci beaucoup, merci. Baba Katanga. Na Monsieur Kabila. Tango tokomile na 2015 Kabila na Katanga. Président Katumbi gouverneur. A télémélié, a ébissé boye, na lingi lisusu komona, 3e fois pénalité. Eza bote, eza bote. Il faut à la mopani. Pona oebisa Monsieur Kabila, tango aza na mabele na yo, na boyi 3e fois pénalité. Nde na bolingo ya mboka. Mwana mboka Moïse Katumbi atiki bomengo, atiki pouvoir yena baninga ya G7 balongwe batiki bonheur ya pouvoir balobi le peuple doit gagner, le peuple gagne toujours. Debitumba ya démocratie, Debitumba ya ensemble pour le changement. Président Katumbi azali pe lokola Moïse na Biblia na nsima ya kofanda mwa ngonga na Pharaon amoni mabe ya Pharaon, amoni boumbu ya bana Israel na Egypto. Nde Nzambe asali kati ya Moïse na Biblia atelemeli Pharaon pe abotoli pouvoir. Eza boye te. Pona yango Congo ezali lokola Israel ya Afrika tozwi Moïse na biso pona akangola ekolo. Président Katumbi oyo boyeli epekola Macky Sall na Sénégal na nsima ya kotravaye na Abdoulaye Wade. Tango Wade alingi changer constitution ndenge Monsieur Kabila akomeka Macky Sall alongwe abundisi Wade pe Macky Sall lelo aza président de la République ya Sénégal. Tala ndenge mokonzi Katumbi akokoma président bitumbana eza ya solo obetela maboko makasi. Mwana mboka Frank Diongo apesi bino mbote ya parti ya prison centrale ya Makala ya kokangola mboka nzela ya libération, nzela ya bolamu ya peuple ya nzela ya ensemble pour le changement na mwana mboka Moïse la République démocratique du Congo. Faut bouger, image.
parce qu'il faut prendre ses âmes avec une lelo. La pesi lumbunya, ba mama Akim, ba mama Nanga, apuka na pesi bilo lumbunya. Jean-Pierre Bemba a été acquitté. Tous les prisonniers politiques, Franck Diongo, Jomi Dongala, Carbone, Joko, Namamilita Biso, Tokotala Nyonso Wana injustice Biso. Nazoya, est-ce que vous avez gagné l'élection Wana? Parce que maïs athée, courant est athée, banzena est athée kuna. En tout cas, merci Mingi, Banakin.
Katumbi alobi marche na programme to pe na projet na biso toza na mingi ya kobakisa te na ntango oyo na Congo ya plateforme na biso nalingi napesa merci. Pour les changements qualitatifs, donc je crois qu'il n'y a rien à dire, il n'y a pas de commentaires à faire. Et par rapport à la candidature commune que vient de parler le président, comment vous l'interprétez vous au niveau? Mais la candidature commune, c'est une très bonne chose. Au lieu de parler de candidature unique, la candidature commune, parce que la politique, c'est l'addition. La politique, c'est l'addition, et même plus la multiplication et non la soustraction. Donc nous devons saluer cette proposition d'une candidature commune de l'opposition, parce que Jean-Pierre Bemba, pour ne pas le citer, c'est un des nôtres. Il est un des joueurs, un joueur compétent, un joueur expérimenté de notre équipe, l'équipe de l'opposition. Je pense que la paire a changé de camp. L'autre camp n'a pas de joueurs. Nous avons des joueurs. Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Moïse Monidela. C'est ça. Donc c'est une équipe bien soudée, une équipe des professionnels de la politique pour le bien-être du peuple congolais. Vrai, vous savez bien que ce qui reste, la subordination des témoins, ne va pas peser sur la libération. Il est acquitté, il est acquitté. Donc on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas refaire les procès. Déjà, laisse-nous ne pas bouder, nous ne devons pas bouder notre plaisir. Kabila, et je ne dis pas à la porte, Kabila doit comprendre qu'aujourd'hui l'opposition est unie et c'est une opposition forte. C'est une équipe de rêve. Dream Time, une équipe de rêve pour notre pays. Nous devons saluer la libération de Jean-Pierre Bemba. Le reste, c'est un détail. C'est un détail. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, il est acquitté. La subordination des témoins, vous savez bien que ce n'est pas ce qui va beaucoup compter. Je vais d'abord vous donner des précisions. Sur le plan juridique, il n'y a même pas un débat à ce sujet-là. Prenez le calendrier de M. Nanga qu'il a publié. Nulle part. Vous verrez même dans ses différentes intentions de la proposition d'un budget ou des difficultés qu'il peut rencontrer, il n'a jamais parlé de la machine à voter. Ça, c'est une façon de vous dire que sur le plan des droits, c'est un faux problème. Parce que la question, elle est politique. Parce que les politiques, notre peuple est déjà d'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le message du président Katumbi. Ce n'est pas seulement le message de l'ensemble pour les changements, mais c'est le message de tout un peuple qui ne veut pas de la machine à voter. Et celui qui va s'entêter devant la pression populaire, je crois qu'il récoltera réellement de ce qu'il a sémé. Nous vous disons sincèrement qu'il y aura des élections dans ces pays sans machine à voter. Et celui qui va tenter de s'opposer à ça, je crois que le peuple pourra s'occuper de lui. Donc c'est clair et net. Je crois que M. Nanga, il est conscient de ça. Il est obligé de comprendre et de suivre la volonté de notre peuple parce qu'il n'organise pas les élections pour lui-même, ni pour sa famille, ni pour ses enfants. Il organise des élections pour le peuple congolais qui ne fait pas de la machine à voter. Le message est clair. Le peuple n'est mobilisé, le peuple n'est sensibilisé, n'est pas participer à Milouloyo, à rupture et salémé. Il faut changement et saléma. Le peuple a la kisi lelo que hier Azali Simaya Moïse Katumbi Chapwe parce qu'avec Moïse changement et saléma avec Moïse Makambunyo sont bons on est contre n'importe Binomoko boyoki message à lobby. À lobby message pour un chômage à Bagène. Alors, le message pour ndenge mboka na biso banzela za souté ba infrastructure ezate donc avec yé to kanisi ke makambo na nyonso ko salema misala ko zonga ba jeune ba ko zo misala ba banzela ko kota makambo nyonso l'état ko sala ndenge ya ba prérogative na yé e ko salema poke to ko vanda malamu pour bien-être zonga na Congo. Soki bomona ki toye tondimi ko sangana na Moïse Katumbi eza pona makambo Moïse Katumbi alobi lelo. Impression na biso eza boye. Peuple azo mona pasi, peuple azo nyokwama. Donc peuple place azali wana, ozo mona nake na commune matete jour wana, na moni ata mariage mon côté, na landeli 2 mois mariage ata mon côté. Nake na parquet, na moni ba divorce. Pourquoi? Mbongo ezo mona na te, batu moye baba les ate, ba o baba la ki bazo komi kokende ko se divorcer.
mais pour un message oyo il y a Moïse Katumbi alobi que à côté la biso 100 milliards ya budget plutôt. Je pense que ndeko eza lokutate eza la ya solo poto yebi Léopard azobeta Moïse alobi oya ko chabi na pesi 800,000 bazwa yango te akosana no mutute pendenge tozaboe peuple congolais acha na mutu na ye c'est l'homme qu'il faut. L'homme qu'il faut c'est Moïse Katumbi. Parce que na landi makamunyo so alobi troisième pénalty ko zalate maman. Troisième pénalty même vita acha renaissance pénalty à lokuta ya liboso acha ami balé. Tant ba acha troisième pénalty renaissance a kondima sanction na bamanda a kondima yango. Mais honorable, acquittement il y a président Jean-Pierre Bemba oui Salama Kilobi ils ont dérangé ensemble été je pense. Jean-Pierre Bemba aza mwana mboka. Jean-Pierre Bemba aza mwana Congo. Kobima ya Jean-Pierre Bemba ko sala biso pasi ndenge nini. Faut sepela biso sepela sa biso po na place to bande ko bunda to bakisi 1+. Boka moite l'opposition est toujours unie. Soki bokanisi toko panzana te mais bato baza bate trende ba kolongwa. Pe ba okima bango moko. Toza na objectif moko. Notre seul objectif que M. Kabila quitte le pouvoir. Parce que Asali premier mandat, Asali Ami Balé, Asali Nabakor, Abagisi Nabakor à Saint-Sylvestre, Nyoso wana topesi longo nyana oyo Asali, mais tolembi. Mais honorable, biso na tozana Kinshasa soko comment ba nungu oyo lelo bobengisa ki biso na meeting mais toyebi ke bozongi ya président Moïse Katumbi Tchapo ezana mwa kokoso bozali ko la kabiso nini na bozongi. Oh lingo lingate, moi je t'informe et je vous informe. Description, la description est Salama. Ba o bazana prison net bandeko Frank Diongo Muyambu Jekoko Mulumba Bakobima bazana ba prison eza injuste. Ba prison bazana ngo eza injuste. Puisque tu as eu Babilo Gonyonso, ndenge bazana Jekoko aza malade ba obo bimisaye. Ababoya qui négocie soigner. Pe eloko na informé yo. Description éco décrispation éco Salama pe Moïse Katumbi akoya avant le 2 juillet. Avant le 2 juillet au kondimanga ipe ko honorable loba ki ya solo ko lukanga Moïse Katumbi akozana kisasa. Ba mouvement katumbiste. Donc toza na idéologie na biso oyo ya pour soutenir président Moïse Katumbi pour te accéder na kiti ya bokonzi ndenge Moïse na Bible asalelaka nzete oyo akabolelaka mai oyo asalelaka ba miracle belé abetaka nzete na libanga ebimisi mai. Donc biso les bâtons de Moïse Katumbi nde tozali pe na idéologie wana pe na vision ya Moïse Katumbi tomonaki ke eza malamu tola na mwana mboka Moïse Katumbi nde yango alobi na bango lolenge nini mboka ezali kotambola na lolenge mboka ezali kotambola na lolenge moko bien te. Alors ye na vision na ye pona kosala ete Congo ezala makasi pona kosala ete Congo ya lobby ekoma Congo oyo bamboka mususu pe bakoyi koyoka posa ya koya kofanda na Congo et yango wana na vision na ye nde adressaki message na bakinois parce que ndenge bat babande koloba Moïse Katumbi kaka na Katanga yango lelo na Kinshasa oyo toza na Changu oyo ezali esika masolo ya mboka masolo esika ba confirmaka mutu na Kinshasa nde to ponaki to sala meeting awawa na demande ya yemoko mwana mboka Moïse Katumbi nde to salaki awa et elekaki malamu population bandimie elakisi ke population bandimie parce que bino moko bomona ki na ba image population bandimie balobi ke ba kino en particulier balobi ke Moïse pe aza ya biso azakaka ya bakatangete azakaka ya bato ya STT azakaka ya banani te maza pe ya biso bakinois yango lelo na Kinshasa précisément na place Saint-Thérèse na Thérèse Saint-Thérèse nde bomoni bato oyo bayaki koyamba ye doyo ndenge batu misusu ndenge basalaka bapesaka bambongo na bandi bino moko bomonaki bazwi bambongo te bandimi kaka baya kokutana na basolola na ndeko Moïse Katumbi elongo na ndeko Delice Sanga oyo azalaki pe na bandeko nyonso ya ensemble oyo bandimi vision ya ndeko Moïse Katumbi pe bandimi ba adhérer na vision wana elongo na bango
bakoka kotombola mboka Congo, donc à travers vision et ensemble, à travers plateforme ensemble. Merci beaucoup. Combo Patungo là, naza vice-coordonnateur, il y a structure BMK Club, le bâton de Moïse Katumbi.